Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Est-ce que ça va chez vous, mes amours, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel? Installez-vous confortablement dans le mood de l'émission. Prenez quelque chose à grignoter. Un verre de jus, ça vous fera du bien. Merci beaucoup. Installez-vous. Les bino matière, tout solo lango, tout dans la bino. Kaka ndenge na mesana koye la bino. Un grand merci à tout le monde qui nous aime. Merci pour vos confiances, pour vos messages, pour vos remarques. En tout cas, Ezoya et Ekotati Nakati Motema, un grand merci, merci. Merci énormément à vous, mes abonnés. Alright, continuez de partager, de liker, d'aimer. Et comme ça, la biso vrai kitoko. Alors, bon, moi, déjà titré, on a éliminé nos vidéos. Botala, qu'est-ce qui se passe avec les enfants de musiciens? JF, ils font, tu es aouta, na monde de la musique. Nga mona ke le roi Denis Lesi aouta na monde pastoral. Tout le monde a commenté est-ce que ayaka ko panzanteke, ayaka ko bimise la biso makambo o ba pasteur basala en coulisses. Alors j'ai fait fonge pe pour naie aibi ba secret la musique makasi. Alors non chez la bino vidéo auto la nango tout que dans la bino to mekampe ko cha commentaire na bino. Point de vue Nabino, botika juste un espace commentaire pour mon délai à salon pour Nabino. Tika commentaire, nous commente à 5 pages. Aux libres, aux friands comme commentaire na yo. Alors, pour naie pourquoi ba na ba musicien ba la katebo comme un lobby. Tous na ba musicien belé ba yebana ba Daïda, ba Soraya, ba Didi Stone, ba Exaucé Ngiama, ba Gladys Ngiama, ba na ba musicien mingi babala te oui tout mona mona kini kester emene ya balana mona jibem piana. Alors j'ai fait fonge a pe sa biso point de vue neboka ba révélation à lobi na 4 vidéo au boyoka et puis to kozonga pour to commenter. Alors vidéo mususu on a la vidéo bota na 4 église oyo boka makabu pasteur azoyemba na 4 église oyo a créer les TikTok nzembo et réseaux sociaux oh ya makabu oyo ka bino moko mais bo c'est candidate please. Bon, c'est quand tu tapez commentaire sur cette vidéo. Ok? Alors, la vidéo suivante, ezali vidéo, il y a Bandumba, et la garçon m'a battu car Bandumba, boyo kamaramoy bimi na sa vidéo. Nyon soana, il y a des leçons à retenir. Ok? Alors, sans plus tarder, mes amours, together nabino, to badana kolanda ba vidéo oyo, et puis to zonga. Pour te commenter, make sure au tikelinga like avant qu'il. Il fait chaud, tellement chaud aujourd'hui. Je n'ai pas de choix. Vous informer, c'est mon souci majeur. Na kosa la kaka ndenge toyokana. Ok? Merci. Osana pour ça, tout ça, la promotion et le ronayo. N'hésite pas surtout de nous contacter. Osana pasteur, osana pour ça, tout ça, promotion, événement, moro quelconque, anything. N'hésitez pas surtout de m'écrire. Toko solo lango. Na bobo tonyos, ok? Alors, sans plus tarder, tout la vidéo, ok? Partage, bana nyonso ya ba musicien, bo bana ko revendiquer ba droit na bino ya mariage. Voilà, bolo ba papa pourquoi toujours balaté. Voilà, Glady, Exaucé, bo sa papa pourquoi toujours balaté. Daïda, bino tout, bo sa papa pourquoi toujours balaté. Didi Stone, bo sa papa pourquoi bozo balaté bana nyonso ya ba mise boza ebelé mana tanga ba kombo la bino nyonso zate ou ba pourquoi toujours balaté pourquoi frère pambaté ba bloquer ba mariage bana ba voilà nga ba senga kanga yango ba lobaka na ngai il faut ba initier ngai ba bi oza leader ozo mona po Satan asala ka mututé ozo mona et loko nzambo atakati na yo Satan ko bongo lango kuma ya ye voilà ozo mona yango moni alinga kina bando salele Satan mais nzamba alinga kité voilà donc nga balobaka na ngai ya bando ko bimana bana na ngai
Voilà, bamso bakoma basi na ngai na ndenga butu, miso bakoma basi na ngai na ndenga boy. Zomona. Donc ça veut dire que moi si tamsusu moi na tamsusu l'autre ko sangana nzoto na mutu. Zomona mutu ne zala papa na yo. Musu ba bangana papa ne pe physiquement. Zomona. Mona wana okubala sko ndengeni. Osubala papa abalo na ndenga butu. Zomona. Donc mona batona bakoma bandoki. Biso balinga ba komisa biso bandoki. Zomona pona to sala ba succès na mokili oyo. Zomona. Mais nzamba linga kité. Abi toi tu es mon enfant. Zomona même maman na ngai à qui je dis bonjour Marie-Louise Marceau. Bazo c'est babsi maman. Mona na komina Kofi, maman, moi, on a commis boy. Azol ba toujours, ça, c'est un serviteur de Dieu. Voilà, azana mission. Maman ça loba, azana mission. Yango loba kama loba bien pour na mwana na yo. Ata beso tellement na koma drogué, loba azana mission en Nzambe. Yo beso ba ya bunga, donc PCP pas Satan. Voilà, le lo tala le lo. To mo sel en Nzambe, zomona le loba na baza ko bala. Bana bo revendiquer ba droit na bino. Voilà, papa bloqué mariage. Papa na ba yebi makambo. Ba yebi makambo, bazo balaté pourquoi? Bana bazo balaté. Maintenant monsieur Zaki. Bon bango nyoso, ba misene surtout. Majorité ce qui moi moi mission bala pambola nzambe donc c'est que oza race mususu voilà na kombo na izo parce le lotala talangai bana nusu baza ko bala combien de ba costume ezokota ozomona bilo kiso ya koya quelle grâce ozomona donc c'est ça bana baza ko bala et puis d'ici 4 matins subomona mususu ozobala subesu ozomona la le bazobala kaka de ozala de lion de prêtre ozaka na makila IGF ifongo ozobala ozomona même bato baza nzinga na nga onso toucher bango omona frère papi geni pe loko mboko bi omona donc c'est comme ça frère na ngai mais c'est quoi bango mongo siko bala ba osani ba revendiquer ba droit ça dit fois sur le gars papa so na papa pourquoi no balate mais ba mona ba vidéo ba mona ba ninga na zo bali attendez papa la bango ba critiquer na ndaba kuna bango ezala basi na bango ezala bana ba barati bongo ko selpe makam tala baliti lisusu ndenge ba critiquer na bandako ndi ba critiquer na bandako ba discussion pesa na ndako si a versé la numéro na ye pas la pipe yes a versé la numéro na nani moto a versé na numéro na ye nani pesa biso mbongo on a le chef na ngai boy na boy ko ya biso débat si taximène eza ela chikobo taximène on leka c'est même biso na PSP ni ya ngolo donc olingi basala nini tout le monde biso chef on organise na combien c'est moi qui c'est le cours bien alors le cours est-ce que lui il comprend pas français mais on va anglais chef on va anglais Maman, oh oui, food. Oh yes, good. Après, on continue ça d'abord. Non. Il vous emmenez où d'abord? Radio. Bilo bateau, bon, mais il y a eu radio. Hôtel, soi-disant, après hôtel les arts. Hôtel, il tourne. Vous n'avez pas le cas. Hôtel, il tourne. Mais c'est dans le but, tu as la pièce d'identité et protocole. Tous là-bas. Tu as la pièce d'identité et protocole. Donc, on va quoi te proposer, donc on va quoi Andimi. Donc, on va anglais, bon, Andimi. Après, tu as la radio, la Chicobo, on a tout fait les trois personnes des cas. Tiens, aussi, papa, non, vous avez fait les rapports sexuels dans la rue? Oui. Avec lui? Oui, avec lui. Dans la rue? Oui. Et là, on va mon pied là. On dit que va les quartiers. On ma pèse à son bon. Oh non, chef, là, on va anglais, ma casse. Oh, à quoi tu as voté que me là-bas? Tu as un MB. Donc, mais lui, tu me l'as tout ça. Oh non. Là, on va laisser courir à mon pote. Fallait que tu te commandes. Non, mais c'est son bon. On a un petit peu. On a le seul amour. Ça va. Mais toujours, on te voit avec un préservatif là. Soulève un peu, c'est pour qui? C'est pour lui. Il n'y a pas dedans là. J'espère. Je sais pas, mais c'est pour qui? C'est bon. On a compris. Vous pouvez repartir là où vous êtes. Tiki-taka. Tiki-taka.
J'espère que na même une vidéo na bige mikolo baza awa na kasa chaîne oyo na même une vidéo parce que ce sont des choses, ce sont des réalités oyo zo lika na kasa mokili oyo tika batu mibali ba mona mambo boy po batika kosala ba biloko ba osala tozonga na suka to banda na vidéo ya liboso bomoni Jeff Fonge a expliqué biso à lobby bana ba musicien pourquoi bazo balate ba tout ba papa na bango pourquoi bazo balate donc makamboyo c'est très profond makamboyo et ça vraiment profond oui tu as vu que ba musicien bana bango mi ba balate c'est qui est vrai dit histoire la balina noté ba Gladys ba balina noté ba balina noté ce n'est pas seulement le musicien oh oui bango baza batumoko ba yebani baza batumoko baza ba star je peux dire ba star amboka na biso ba yebani c'est normal il faut ba tia bango miso bana bango ba balate et pourtant bana mbongo ba pe kitoko et le nini e frena bango ba balate oui à cause on a raison à cause à peine à tort parce que moi j'aime bien être au milieu du village parce que chaîne na biso et ça suivi na batu ya ndenge na ndenge ba autorité ba na chaîne oyo ba musicien tout le monde 51 000 abonnés déjà donc cela veut dire ba te belé ba na chaîne oyo et on a lingami koza au milieu du village nazo lo balikambu ndenge ezali pona ko blesser mutute pona ko nuire mutute pona ko bebi sa réputation à mutute ozo comprendre nazui nazo cha commentaire na ngai selon ndenge nga nazo comprendre iloko ndenge ezali j'espère que ngai na bien te comprendre de se faire comprendre je peux dire ce qui pose un point de vue na yo espace commentaire isawana tikelanga juste commentaire qu'est-ce que tu penses par rapport à la vidéo il y a Jeff Fonge oui à ce qui dans monde de la musique à se expliquer biso qu'est-ce qui s'est passé yepe ba yebisa que non basenga keke atika mabala bana na ye boyena boye mais jusque là tellement comme ko sambela bana na ye babale bazo bala kande a utikolo c'est qui est vrai a utiko balisa mwana parce que j'avais suivi une vidéo il y a Jeff Fonge a balisa ki mwana lelo daïda zo balate bana nyoso artiste bazo balate à part moi na JB ou mobile ya balaki mwana kin kester de tout monde qui va balaki alors qu'est-ce qui se passe oui bon tcha bango mi suppose que baza ba star pe baza bana ya star mais le monde de la musique est un peu compliqué c'est vraiment compliqué bato ba fani na ba musicien ba yebi ba réalité o esa na kati ya monde de la musique yo pozo la nanga c'est sûr que oyebi ba réalité même musique ele okoye bango pe mieux ko le kangai na monde ya musique comment est-ce que il est kaka ba sacrifice nini bato basala po ba koma bato minene ezaka na musique te na domaine nyonso to la musique parce que sujet oyo bazo lobela bana ba musicien libala libala non so que ça bloqué eza spirituel o condamné tes papa maman oh nazo balate na mwasi kitoko nazo balate yango libala eza grâce et puis eza le moko spirituel au monde mwasi kitoko aza kitoko na nyonso mais a balate azu mobala balate moi je ne pense pas que soki mutulwa soraya to bana ba musicien ka bango nyonso wana akuta ina mobali moko a proposé que non je vais t'épouser aboya donc mobali vraiment ya sérieux il y a bien c'est pas que non beaucoup t'en aime pas la sérieuxité mobali a proposé que non je te propose en mariage na ça pour ça to balana ba oboya je ne pense pas à moins qu'il y ait un bébé hein mineur aboy mambo libala mais soka kute na mutu moko que non en tout cas mobali wana posa nezaka abala ba obala po bana mbongo
ba kitoko ba na nyonso libala eza eloko moko compliqué eza eloko moko compliqué nga kuna ko na s'appuyer kutu wana te po ba maman ba fana ba mariage bazolanda nga awa na kati ya chaîne oyo bayebi. Mais ce qui est spirituel, ce qui déjà tozwa na hypothèse oyo azoloba ke non batuna ba papa na bango pourquoi baba la raté. Oui beaucoup tuna pe papa te. Mais avant tuna papa yo mo il faut en avoir conscience que pourquoi na obala te parce que tout le monde lelo tout le monde a bana ba 23 ans ba bala bana ba 25 ans ba 30 ans ba 22 ans moi na mon coup na mona ki na TikTok abali 20 ans 20 ans abala abi gloire à Dieu na bali na 20 ans donc bana ba âge wana ba bala na bango. Alors yo mo il faut avoir conscience yo zo bala te zo conscience autour na pourquoi na bala te otuni na bala te ce qui yo mo meki ko luka délivrance pourquoi zo bala te ozui solution te ndoki otuna papa pourquoi na bala te yo kasi le roi ndege il faut faire le week-end no ba ke tuna papa bango pourquoi ba bala te papa yebiseni ayebise trouve-toi un homme to a une explication au ça a été a son explication au ça a été pourquoi zo bala te non après c'était ayebiseni nga kangi obala te ayebise nga kangi obala te luka mobali obala. Mais ce qui est spirituel to ebité na loba en général et ya ba papa mususu ba teka mabala bana bango eza ba parents mususu ba kaba ba komisa bana bango ba femme spirituelle. Vous comprenez très bien les nazolo parce que na yebi ke chaîne oyo ba twebele balanda kango mutu nyonso ko landango eloko mususu boko condamner kaka ba parents motuna ba papa pourquoi bala te mais moi na yemo peut-être etambolili na ye ezaki bien te eza mamoko c'est très compliqué mutu na mutu ana caisse na ye donc mutu ana ka na ye o absolu barake donc ozana caisse na yo mutu na mutu ana ka na ye libale a compliqué eza mutu mususu ba bala yo spirituellement au bala déjà au bota bana 5 oza na domaine spirituel bandeko ya on a vu ça bino bosa la ke fo bolanda prophète Marquis ana ba prédication moko ya combat spirituel mes amours babonné nanga s'il vous plaît so rolanda prophète Marquis komelanga na commentaire eza prophète Marquis eza bostra eza ministère ya combat bosa la ke fort attends que l'église te wana ndaku cha boko découvrir makambo moko makambo peut-être oye baraté auto négligeable mais ce sont des réalités parce que le spirituel existe biso na kala to bando monaka esa nini eza ngo makambo ekoma mais esa likambo susu ko zo mona clarté spirituellement lukelango solution lukelango signification lukelango le pourquoi okozwa le parce que yo kasi lelo soko telemisi mwana mwasi mondeti distance wana soki akute na mobile moko a bien à proposer un mariage na éviter hein akoboya peut-être parce que za star azolinga sa na carrière nae mais lelo to moni ba star Rihanna kutu star ya munene milliardaire mais andimi abala mobile nae malgré mobile on ba finga ki ba bimisaki lo mwa musala asoko kana yete mais Rihanna fandi hein ba mi baletanda landisi bango malgré qui star nae mais abi que non je dois avoir un homme. Valère ya moi c'est oza kitoko zo tanga miel oza moi oza na taille ya bébé taille ya poupée importance valeur il faut mobile azalaka pembeni mobile yango pe aza mobile moko malamu ezate oza na mobile bat ba mona mobile mais à l'intérieur tu souffres. Je ne pense pas que ceux qui m'outoyaient ko proposer Daïda exaucer baroboya na éviter qu'est-ce qui se passe na ba vie na bangote nazo juger bangote ezaka par rapport à vidéo on est papa ou à lobby. Oui on peut condamner les parents ba parents ba kangi mabala bana ba po baza ba musicien te et rose appelle bana bango moko soit
bana bango balingi na bango kobala te baso c'est la moment opportun soit akutani pe na mutu a bien te mutu oyo aza ba critère na ye parce que kilelo eza bongo surtout ba jeune fille baleki na biso bazo ya mikolo bazo kola awe biso que non François mobali oyo azo take care na ye mobali oyo azo bien importance na ye mobali oyo aza ba critère na ye mais kilelo on a spirituel sur le bio la ba critère wana mobali oui physiquement tu dois avoir des critères mon union soit ça ba critère ngabe na ba critère nanga yo pe ndongo zolanda ngai malgré ko sambela malgré ce qui nini ozala ba critère bi olinga mobali ya boye mobali azala boye mulai mukuse mwindu pembe slender azala costaud mutu ana ba critère na ye yo poza ba critère no lingela moi si azala mais soko le olanda ka ba critère à 100% wana omona yo bato belé bazotula bato belé bazotula ngaza na amina nga moko boye yazala ke bingana lingaka mobali ozana carrure hein mobali mo ozana carrure lancée azana carrure mobali bazama pika carrure et ça là oui ana carrure à six pack donc nini oh nini emonana ba six pack wana ba benga wana français ni ba nini awa mikuwa les nini oh on plate ce qui biloko nini wana na me ngana na six pack anglais il faut ça la bodo moi j'aime des hommes comme ça boy na boy ti lelo akuta kana ba déception akolinga mobali ya homme ya omoplate wana ba six pack wana mobali costaud géant il nous parle bien mais ti lelo azaka aboti na mwana aboti donc mwana na tata na aluka ka le six pack mais pourtant soko zu mobali moko za six pack c'est za moi libumé le roi kindikila aza mobali moko ane soki mukuse soki ndenge nini mais aibi ko teke na mwasi et le rebelle ba fille surtout biso ba fille to se trompe ba femme hein on a fille tenace déjà madame quoi surtout biso bana basi na en général to se trompe par nango au moment je n'aime pas ngala za pour ça mobali boye mibali ko obasi ba boya ka mabe wana za soki longi ndenge nini na mona vidéo mo na TikTok mobali moko azo offrir moi si na iPhone 16 baba yo mo soko tali elongo ya mobali wana olwaka mobali paza face andenge mobali elongi ndenge na ebite mo si na mona ndenge nini mais ce que c'est là ba commentaire ya bato talaka mobali face de apesi mo si na iPhone moi ça zo CP donc au mona que non donc moi si a traiter moi si ne bien zo sali vidéo apesi moi ça CP linda ko na bango bien mais mobali soko tali face na ye obi na moi si zo correspondre te mais fallait voir sur ba commentaire ba comme ko s'échanger ba idée ba commentaire ba bi mobali a boende bien so yo zo lingaka mobali ka ya ba asa ba favori mobali moko soki ndenge nini asa mobali moko asa mobali mo ba diatas mobali aboga ko souffrir mingi ba so souffrir na ba vie pour na nini alingi mobali moko azo apparaître donc na domaine oya libala oui ça peut être spirituel ngana ebi maman moko boya pesaka témoignage saka par rapport à sujet otozo lobela na oza moi short parce que ils ont des vidéos au photo chapeau ba commentaire sur yango temps ils ont qui maman lobela et on a le chat 3 vidéos parce que maman lobela belé bandeko maman moko boya pesaka témoignage na église ya voici l'homme apesi témoignage pour na koloba apesi témoignage pour na koloba na 60 azwa kindoki koko na bango apesi kindoki na âge à 18 ans ana 60 ans nde aosa confession abi akanga mabala ya bana na ye nyonso eza ya basi eza ya mibali ata mutu moko abala te siko yebisanga genre ya mama bongo ata eza na bana ya mibali na ya basi ata mutu moko abala te mama naza na 60 ans siko yebisanga bana ne bakoza na ba âge ni ba 40 quelque mais babala te siko mutu aboye o condamné pourquoi so bala te spirituellement mama kanga mabala na kindoki maman azo témoigner so bobi botan église à voici l'homme boromona témoignage ya mama wana et les capé partout na ba TikTok siko mutu aboye
on condamné pourquoi on la tête avant de couper à déception soit à kobota na ye mais roba la tête avant de changer le lot au lobby oui j'ai fait fond à cause en a raison à cause à peine à tort à cause à peine à tâtonner à cause à soto lukuta il faut pas retourner à maman pourquoi na roba la tête retourne à maman est spirituelle tous les parents au bas spirituel bah il faut d'abord prier tout sambela yo mo pe afon que retourne à maman luka po ba pas en profondeur Seigneur la kisanga et là on est ça na balati au monde en révélation ce qui tamba l'action révélation ana nde o bando sambela po nango o sambela po nango Seigneur pourquoi eloko ezoko kisamate po ça ba tumsusu mambo libala kute lobelake lo morote moi j'ai une copine comme ça hein. Ya lobi aibisanga binga rêve dans la vie ezaka na bota bananga na bokola bango so na ozwaka mobali ezaka ke no potoza na ime na za na posa ke no na bananga na bokola bango libala ça ne me dit rien oh déjà to sara na libala to sala ngo déjà na ba relation to za na suko libala ngo ya nini na mbongo nanga kaka ndenga loba abota pe ko afandi na abi libala sa elobele lo moroti bon baza mabala bazo sofri bazo lela siko yanga libala des spécial wana selon concept na ye batumuso na vie balinga kotamona ba logique mais ce n'est pas tout le monde eriozo lenga libala na bala eza mutu mususu libala elobele lo moroti mais eza mutu mususu aibi importance ya libala ya roza la femme mariée ya roza mwasi ya mutu. Il y a d'autres personnes comme ça. Moi, on a moi si mobile, il y a vidéo ici, RKI, vidéo maintenant commentaire, on a tapé pendant 5 minutes. Nana mobile, il y a moi si un grand frère nanga, à sa sud-africaine. Bah où met la macasse na grand frère nanga. Na tout nié pourquoi mobile na raté na grand frère nanga zangi mbongote. Aïe singa lobby. Au monde to fandi boy ba bota déjà mwana koli abi au monde to fandi boy to fandi bien joka to balana nde jo to kabona na grand frère ngabi apwani ngabi te boy to fanda biso bien siko na masolo betelanga na ko comprendre que na famille na bango ba fanda na mabala te maman ba sa divorcer ba grande sœur ne ba sa divorcer ba anti na bango ba sa ba divorcer donc famille na bango muto fa na libala ezate so ka fa na libala ba kabona kaka abokola bana ye moko eza lien en famille siko bango ba sa ba sud africain o expliquer bango nini so ko lobi o moni façon biso to comprendre mambo nzambe na bango mona totalement différente so ko yebise que non OK d'église na que ça ni ba passer ba aventurier au kato bongo OK peut-être OK ndete oh fandi bundeti biso fandi bozo na enseignement prédication ozo na moi ya zakunate mais moi si malamu afanda kana ndako abimaka te kindumba azaka na ndako donc abaza ba concept na bango bina obala te soki na bali na divorcer donc ami yebel déjà que soko obala divorcer donc yeko to likama libala et atala ndoto ko yela été donc et dépendre alors pour clôturer parce que mambo lo beze belé et belé les temps ngami ko respecter temps et ba il y a internautes, il y a téléspectateurs mangai, internautes, oui, internautes quoi. Ouais. Donc, et là où on ça là, ceux qui ont morosa ont eu conscience que nazo bala tende j'ai fait fonga lobby que non, ba monsieur bakanga mabala. Oui, et cause ya solo, et cause a pe lukuta. To solo en général, pour commenter que non, on lobby na musicien boy, non le bango en général. Pour excusez-moi pour ezaka bana ma musicien de babalate batwe belé petit sur baza babalate mais ce sont des choses spirituelles donc toutes choses ce qui au comme la situation et loro moko za nango pour ça et que zui on a noté bisonyo so pe to za na makambo non pe to luka na vie non to zuité mais il faut toujours se demander des questions tout nara nzambe oko que ne peut pas prophète appeler sur prophétie mais de toi-même oko que ne pas nzambe na mabolongo tu pries soko kokate samela nzamba révéler ta ndoto nzambe pourquoi situation ils ont changé pourquoi nzamba opé sur révélation mais c'est qui est vrai tu bi ki ba parents ebelé bakanga mabala batu bakanga mabala bana bango
Et cause à la parent na yote, et cause à maman leki, maman koloto, famille élargie, noko, koko. Mutu na mutu, ana kana ye, na mutu na kes, ana kes na ye. Mais tu es bien dans le monde de la musique, bah sacrifice, et ça l'a tellement ébélé. Tu es bien, on a bien, tu es bien. Il y a beaucoup de sacrifices. Il y en a beaucoup. Oh, tu peux affirmer que non, bah sacrifier, bah, pour un succès. Je ne peux pas affirmer ça parce que, et ça, télévision, tout le monde me suit. Mais, Makambu, il est dans le monde de la musique. Et là, c'est pas tout le monde qui est à l'ibala. Problème, et pourtant, les musiciens, on a vu. Parce que c'est tout. C'est pas tout le monde qui think de la même façon. Il y a des gens qui think que comme un millionnaire, à business et puis à bala. Mais ça, pour la pauvreté et famille. Et ça, parents ne charge. Surtout les Africains, mingi. Omonaka bala age pusane bala omona mundele mususu yekoto kobala a penser ngwata te to kobota azana nkuna note asana makambo azana besoin na vie après boti mais biso kaka faut bala age ki bala age ki bota age ki mais mundela koza bosi ne mwana moko ata bosi na 40 ans abosi ne mwana moko fandi na mais biso tellement eloko na eza biso déjà na mutu faut bala kaka obota bana ebele bana bakosalisa yo et pas mundele za bongote et pas mundele za bongote obota no bana oui faut obota bana mais aux obligés que non mwana il faut salisa ka te yo ça devoir no ya parents oboti bana obokole otangisi mwana salisa te donc nous sont tout ça ils ont rodeka tout autour ya pauvreté pour ça papa za na mbongo est-ce que occupé que mwana salisanga ti so ça na mbongo na yo te mo mwana isa yo mais soki ba famille na biso to botami ba fonctionnaire au moins que non maman akoli a ça anete tu es obligé pour soki maman zakina ba million na o salisete mais so kazani ka maman normal a débrouiller kaka ozu mo muke o repé sa parent les autres dépenses so botami na famille millionnaire yo repé sa papa ni to ko pesa maman na oni wane loko o pct parce que azachana mbongo donc c'est pas tout le monde ne va so think la même façon na on a ba anglais wana boko condamner muta bala kote bakanga libala ne mais yemo ko lingine ko bala te ani na souci libala te mutu mususu ana posa ko bala mais akuta na mobali ya bien te mobala ko yebise que non je vais te poser azate pour la nini spirituellement libala déjà ça bloqué to na butu okoma mobali ya mama na yo okoma mwasi ya papa na yo na butu déjà bobota bana bokolisa pe déjà bana ba obero pe déjà koko mais na butu na moyibo obala na noté obota te donc au-delà de tout pour clôturer na sujet j'espère qu'il y a le bien belé sur moni que non ça ne marche pas il faut toujours se demander des questions tout na nzamba zakana matoyi ayoka ako révélo na prière toi à travers prophète Morobwe alors pour chuter to comme déjà na souka ba sujet wana on a chelibino prophète l'église azoyemba TikTok nyonso TikTok est-ce que l'église ya nzambe nzembo boye ko yembama l'église na nzambe nzembo boye ko yemba to condamner bango te bango ba bi eloko ni basala mais lelo buzoba et comme belé na l'église il y a trop de buzoba il y a trop de non-sens au mon église bache générique ya bina mukongo ankoba au moins soit instrumental wana et quand tu mingi na ba chant ba musicien chrétien ozoka que non oyo eza biloko ya nyoka longo mais ozomona muto azoyemba ni église donc nyonso wana eza busoba lelo église et comment lango lokwa moi demi boîte moko boy au monde ba change mais niveau bazobila tano nzembo o et tant que église ya nzambe okrenzembo TikTok nyonso na TikTok otala ka Baltazar na TikTok tout ça c'est pourquoi boyebela alors vidéo ya suka on a cheli bino ya bandumba bomoni bandumba wana mundele wana oh suko ya boye moi sinon amoni vidéo que mon bad nanga auti ko kanga bandumba
bandumba bakangi po asana mbongo pesa bandumba te nazo bate mundelango azalaki na kwiti mundelango eloko nini oyo abandé ko raisonner je ne sais pas tala bandumba sko ba filmer vidéo etamboli partout dans le monde entier siko ya boy o mobile ya buntu ke lukandumba ezalaka ba esprit mabe eza posa ya nzoto eza envoûtement nalinga na comprendre eloko wango soki ekozalani. Bon, mais quand on expliquer, je voulais comprendre. Mibali mingi bana baka o. Tout le monde a basé la kango pe mingi ba théâtre. Ba théâtre mingi basala kango mobali abimi bo moi sandumba kange na nzela. Pesa ngambongo na ngai. Mibali mingi bana kabo ba tonton. Soko o comportement boy tika. Po ndumba wana oyo zo bima nae. Est-ce que ndumba wana combien de mibali oya bimana bango? Combien de mibali olula bimana bango? Oyo naya bimana bango? Combien? Oye bate, tu ne sauras pas. Ondumba na bimana bango. Mais est-ce que genre ya moi si aboye oke obimina papa? Semence nini oyo zo ke no kotikila moi sino ndako? Pour ndumba wana e pas n'équipé ye posa ne azwaka mbongo. Ana posa mbongo na ye azwa mbongo ne enjoy life ye ma myo sozo ibiso na azata kunate akunate asa kunate. Alors j'espère que je suis pratiquement à la fin. Na lobby mingi vous informer c'est mon souci majeur. Partagez massivement nos vidéos, aimez et commentez sans oublier la cloche de notification. Je vous aime, je vous adore. Restez toujours connectés. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.